Masolo la vérité. Wimba kuna toza moi level mais marcade on a bana oyoka marcade studio marcade ba wimba ba yemba nazo ebisa yo mundele wana oya ko de ko azabela ka budelo nazo ebisa yo pour être niveau retour amna lo ba artiste na biso ba bon bato pe baza moi baza moyen ba koki pe ko ko ya wana pe ba sentir niveau ya qualité quoi pour niveau ya retour na son migenyema tika laisse tomber père bolingo nanga oyo ya sachet bolingo nanga oyo ya sika tendai pape mushoro boina yo zolola ndino motoki miyoyo esilite pangusanga zolo te divoka soki nazoyemba botika ngai bolingo akuti eza nzoloko cicatrice esilaka te miyemba lela yo paperitia na bote Menga limite que babiloko wana biso za ngona mutu ataka na zaka na boss live héritier Gucci donc ça complexe mutu idéologie donc biso to landa rende exemple na ye des milieux moto lo baso akima na poto mais lelo aza o aza wata te malgré mon amtasa étoile na ye mon mutu abota mukolo na ye tout ça mais to luka to landa ka ta bola malamu mutu asali po yope OK na schéma malamu ko ngelo na olobaka na banjilwa na bana to nchangu bayebi nga na zaka na bango bayebi ndenga na vraiment bayebi idéologie nga na zaka nango donc na limite ki négativité wana okima na poto ekota na kata ya jeu wana biso zaka nango poto wana mama na komba na mabele wana comprendre yimo utolo bakete oza mwana oyo to tikali na ye wazo défendre comprendre cause ya mamu na biso ko yebi nde biso to fonctionner kuna ko isa bendele wana talaka bon migeni ma elonga koloba yo solo bien wa question tunga yo momi pesi olodongo mamu na loba yo lobi donc ça dit quoi yo mozo tuna na bando benda na bande chafo na ndo sala boy ngana zana araboy na zana makamba bobo balanda kaka exemple ya malamu wa mabe ba cham panzi donc biso tozi grâce lelo tozana ba vemo o bazo pesa biso idéologie comprendre peut-être bato basalaka berrer wana mso bazaki na bato ya ko conseiller bango te to bazaki banda ko mona musika te quoi comprendre donc migenie ma biso eza musala yumu utolo bana début que eza musande meminga yo comprendre donc ozo la kusaki à part o ya minene lisweko ya koleka oyo komema mana poto Kinshasa mobimba na lembi kosilisa na koyebisa baboti pe bandeko bakangi matoyere pona ngai kuleleleki wapote balinga table les pas de faire ngolo ouais ndeko na ngai tovani ne trope pave na biso edi makutima na pesi mbote auberge donc tovani na Bercy mwana na Shikito Makinu vanda na gi ponga azaki na venue wana quoi bon ba flat mais nga azaki shibiso na venue wana donc de temps en temps na bando ya wana to vanda to travailler ba nini gigola ya c'est que ça fort donc en tout cas ça nga pas si fort ko ka sangwa to zaki na parler na vena nga te difoka yo yembaka ni po wata sélectionner voilà c'est wana na imbaka Welilikai aokei mobembo otikinga na ndako na yebi okozonga mosala na yo ezali lokola touriste lelo yo na kini lobi pe na poto na résidence tokuta plein migenie mama boleka pilibanda na biso plus de 500 personnes ya ba chanteur na katiku koloba te obatsali milongo migenie ma siko mutu wana ya kotinga sundoli nenga na kati ya lupango asundoli nga siko yo mo potana nengo sa test yo mo potana nengo sa mambutu mère pe atikali déjà kuna na bandal na palais donc na biara vers moi na mobali na telemi na kotika na mulongo batutu nezaki batutu basa na sa pe na test ko to teke yo na imba teke o mwana palais o ni nuna rien ya manda zali ne mwana nzambi tate Yawe sunga papa Bélanger narkanja kende liboso ata baja luba lobi belobi na bango ekosimba te di avoka
Yawe Sungaye Nathalie Guatolando Batibuk Extreme ya Mobali na linga Jojo Ngonda imene Oyangenga kalokola moi ya nzanga Aningisa bingumba sambo ya basi kitoko Nzambe nzambe papa Nzambe papa bonio sali boye Yakumbelinga bolingo mosika na Bordeaux Bonga na tikali maboko polele maina miso Lokola mvula ya pokwa Ah mama ya Paris Banzele ya Bruxelles Botunelanga Jojo Ngonda Nani akoko solenga pinjoli ekoka ukate Awaya kabolangai na bande komanga na bazuana yo na bazuana yo migenye Awaoye kobalanga nasengi Mbote Abidjan, Mbote Côte d'Ivoire, Mbote tout le monde. Ici Cindy Le Cœur. Le quartier latin international enfin de retour en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Après toutes ces années, le quartier latin de retour. Nous allons nous retrouver le 30 avril de cette année au Palais de Congrès de l'Hôtel d'Ivoire. Venez nombreux, achetez vos billets. Venez nombreux parce qu'il y a des surprises. Incroyable. Kofi et moi allons faire quelque chose que vous n'avez pas encore vu. Alors n'y ratez pas. Venez nombreux. Il a décidé de fêter ses 45 ans de carrière chez lui. Le pays qu'il a propulsé. Alors ne manquez pas. Ici Cindy Le Cœur. Il y a Bino, il y a Motel. Misala yiko mimpasidi ata porteur na koko Hugues la coiffe Hugues la coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 0000 ou sur le www.huguelacoifficoté.com. Hugues la coifficoté, l'homme qui coiffe la ville. Restaurant belé na yena Mambo Galaxy na kuti poisson tala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza lombisi azwi vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette otobengi kamundele mayebo ndo biloko nyonso ya mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy azosala pa na bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois obundi na propriétaire tie mosapela liso mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. Bonjour fidèles internautes, soyez le bienvenu dans votre émission sur la vérité, émission Oyotoé, la Rabino Vérité en face comme d'habitude. Merci
bino botala biso ebele na monde botala biso à travers chaîne YouTube na biso à travers le monde na sur la vérité botala biso na Congo na Centrale Télévision botala biso na Télé Plus na kati ya Congo. Merci na bino, merci na bandeko tout oyo bazwaka ta na bango ya kotala biso et puis ya conseiller biso ya komela biso ya partager biso ya motiver biso eza moko ba force nene bisaka bino nebisaki bino l'autre fois que la pulga cause à notre héritier Watanabe aza na kati ya France précisément à Paris na orchestre ne mobimba c'est-à-dire lelo to jije bon to yamba miyembe moko na biso moko ya ba artiste congolais moko ya ba grand chanteur ya mboka na biso to miko de côté kene musique en général les autres mbolande ni passage na bango na Europe to meka po yeba mo ndambu moi parcours na ye to miko sola pina mo ebele et puis boyebi ke miyembe atambola na voix ya tika voix te to aujourd'hui moi ba vocaux et puis to meko tourner pour la première fois ba enregistrer na France be pression na ba différence ba studio na ba temps est-ce que ils ont arrangé bon to meko sola masola bon to so masola belé merci na bandeko tout baza connecté pe branché la team wata les 6 bon dans l'IEC organisation production il y a Vienanga Mathieu Kamani ici c'est Paris donc on dirait Paris se déplacer tous en Lyon donc les 6 dans l'IEC les 6 dans l'IEC on a donc tous à la délégation parisien na biso ba auto qui ne peut tout l'accès bandeko ba royauté tous en l'IEC et ça production ya pire vie nanga Mathieu Kamani et biso soli ga ndo to sola bongo to sala pe ka ndo to sala bongo Mathieu Kamani to pesio ba mbote kolo to peso za miembe bonjour bonsoir ouais salut bonsoir ya palais de fate miembe donc to lancer un message na ba vie na biso tout ya chang voilà nga pena ba jeune chango na pena migenye mande bosala nga miembe mabele na biso quoi banjilwa tout donc banjilwa masina nyenga sani toujours donc bigara force plus force pang plus pang donc bocha po na ndiko na biso miembe aza na Paris au pesa numéro na e le bon début émission parce que moni ye ya ozonga kin faut pena ba bagage et a rappel ntango tango kuma na secteur voilà bana secteur ba ibisa e na mona ki ventel vina ngai danger vina nga kolombo tumba pièce qui na garçon référence te divo après quel bayaka garçon référence voilà danger là ça donc ba vina biso chango na mboka na bango Paris oui quoi bocha ku miembe poa soutenir ba ministère belé à Bandal bo soutenir ba ministère belé à Lemba bata chango bana chango pe sala bien bata chango tout bo za la connecter be brancher miembe pe sa numéro miembe première fois na kata non impression ouais ça va bon netinga ba no rango na mono on dit na zala déjà nande tona ouais na nenge esprit na ngani na vivela tona komaki na mono on dit monde mosi na zala ba couloir mosi na leka ba nini donc en tout cas merci beaucoup Nerecho Watanabe pour donc ndoto et latinzoto quoi donc en tout cas kitoko et ça linga bien donc maman la retrouvaille na kutana ba vie na nga na kutana bango ba 20 ans passés ba 40 ans passés bon donc 40 ans c'est trop donc depuis ma naissance quoi mais si on a le ballon ba tika ba 2 ans na yo mona bango ba père na ngam ba bien ah merci beaucoup donc na mboka na binoto voilà accoutrement pour poto banaka pour so comme presse bien moi une poto so muta bien ya mbio voilà au senti pena na ba touche oui na kutana ba vela nga ilo wa la kutana be valangindu berik vis ba te divoka garçon référence ba ser na breken ba ya kaya ko betela ba soupe miko na parler donc ponga plan na zolia lo wa nis na vivre na benter na bisa kini quoi mais na nenga pana mais danger na PV na mbote te divoka garçon référence donc ba onde ba osala mambu po petit na mwa zala bien quoi Gilles Vasimba ba nini donc touche yebi quoi Star Angeli na PCB mote na Tania Mukoko na parlé sika baza donc petit na bango na Paris na migenyema de fati donc sur la vérité on a landa on na chocha na banenga ba kinini kuna donc na nenga secteur mais c'est total le on va na migenyema de fati en direct de Paris go donc il a plaisir quoi souka na plaisir voilà musique mtememi au poto voilà musique ya nango te ke o bugaki banki po ya poto scrokaki momi mo po ya poto mais musique yango mtememi au poto voilà musique yango memi au poto banda osala ngo na agini bon migenyema nga musique oyo na bandi ko sala ngo na age
Il y a 13 ans. J'ai 13 ans, on a P12 dans le collège Bonsomi. Et là, Angeli, on a place de vendre chez Bisso dans base. Et là, collège, moi, mon donc, ceux qui m'ont abîmé, on a ces 10 instruits. Donc, si vous avez la chance, on a peur à Koufsa, Balar, Poto Kende, Kuna, Banini. Après, Kuna, Sika, on a eu bandela, elle est en musique. Ok. Fallait bandela, on a balabala, mais malheureusement, les bandela, on va payer ça, médiocre, mauvaise, Banini, recteur, Banini. Donc, parce que la musique est banana. Bandi sentiment musique wana parce que avec nanga Willy Ngoma donc vient sur quartier quoi il y a d'autres qui me sont des gants azo me mama mais on dirait mais ndé ninga na ki manchik mais na ya place mon boy ah ba obeta ba casier ba nini bo na mon lo moi musulman quoi en état avec les autres déranger banchik nanga donc eti vient na biso moi kufa ve comment les a qui vient na biso professeur Thomas là c'est père qui était na ina ils avaient une humanité artistique INAS donc abrégé INAS quoi Institut national des arts du spectacle qu'on a peut continuer l'humanité au lieu que omi tungi ça na collège ba nini boina boy les pères ayo changasko na P12 na P et non pardon na INAS la bandi humanité artistique tout ça na comme évoluer malembe na blé blanc papa après écoute on a grand frère héritier Pongo Pontiac les Pongo Pontiac a joué ngai abandi ko encadrer nga nenga parler pour c'est on a père azai sous pena na ba moyen mingité donc c'est ngai pena ki na banda sko ko pesa pour art comme ko pesa elo mo ko hotel ma boyembi ba sepela tout ça au sala boye pesa ki au sentir que elo mo za katinanga donc fona nazana mutu mo ga orienter nga hein pour veut soutenir nga Willy Ngoma ya tika biso ka bon donc na bomwana de ya sundola biso ka bon to bandi ko banda ko banda ka zo bandola ka biso a voyager na kinda Angola allez quoi tiki biso na mon sentiment na musique quoi parce ngate mona zero na makila na perfectionner idéologie ngo quoi ndenge na yokuta na skona ve na biso ya soliste akufa bébé chat bébé Masimu est-ce qu'on est à combien de l'accent guitare non mon que quand pour Willy d'avoir Jackie non moi ça ce qu'on avait non moi ça on avait allez comment déranger ce qu'au collège place dans un autant allez ne vient na biso ya professeur a opé sa père idée qui était au moni pour comment pena que quartier donc so télémo mbot batunda télémine pena obina na couloir banine mais batunda donc on peut sentir que na quartier on sentir que mon père double na mère double mais tout ça tire ça ne logo mo boy comprendre parce que père tellement linga était dans sa mission père linga na tanga na ba chic na za ta moi et na sa ta commercial tout na sa ta bengani biochimie bani comprendre est-ce que tellement na zena arwana bon professeur na biso na ndé abisaki père kachanga na humanité artistique de à partir à kuna na kuta na Pongo Pontiac quand frère Richard na Belgique na PCM Mbote ya Pongo ya Pontiac ne ya encadré kingai to bani na tout bouge na ye papa na tala pe bon chika on peut perdre c'est roi mo best perdre ko kapé soupena ko au foot à suba donc premier orchestre non orchestre Congo ya Pongo Pontiac voilà donc premier orchestre nanga on a betaki ezaki orchestre Pongo Pontiac premier orchestre qui na comme un orchestre on a outé na ka parler orchestre est-ce qu'on est comme tout bouge que na moni ba guitariste ba vandi bani ba beta ezaki ya Pongo Pontiac autant na bandi na quartier ezaki na beaucoup na Pongo na balabala ka boy non na Pontiac to kutani na ye na zena masala mo Jerry Molobo aza guitariste to ando tanga ne chic moko est-ce que ezaki jour mo benga na na chic pour na minerval ya betinga tour na zandu place ba tumba ba soso na ba kaninga ba soso zandu wana to bete moi tour bani to lia moi soso zandu apepe moi bilamba po ya ndo chachi fort le soir Kimichi comment la wana ye akapele pele ba basket ba jeans bani so bien moi ça to comme otika na paye forme tant que na ticket a paye forme a pele nga paye forme so bien moni na pelo bo ke tika en place mo boye na bandal ils ont caisse héritier et ça longwa maison mère mais azozwa ba misia zo mema bango mikili ba ke studio kande to yebo ce qu'on a kotara na kenda pa Pontiac na esprit OK to ya studio na poto na nord ne richa à l'époque on est richa za na maison mère
nde tokumbani na master ti bandal kuna toke boye tomoni bato ebele mpo pa Pontiac mpo bato tupe bayaki kaka na idéologie wana yaki nango yaki wata alongo me no alongo te maza déjà na orchestre ne moko boye na mopanzi baoprépare mpo fo bake studio na mikili nde toyaka na master wana grand guitariste abeta makasi bon natala azalaki da aimé kuna siko ntango ya beti bon esili babandi barépétition na bango ve mo constat basi aza mpe na mikili awa ya sayi mopanzi na sengi na bivenga mpe na meka mwa gorge soki bokotyaka mpe na meka ata mwa kapela Voilà, Héritier Salaki, tu as pongo. Non, wa Pontiac, Héritier Salon na maison mère. On a Pontiac, scope na orchestre, ne Pontiac pas à Missia, les l'autre à Kala déjà. Comprends? Donc voilà, donc Pontiac pas à une vision à tout bouge orchestre na pas pour voir ba Missia na pas bim, ça va être le leader. Parce que bisonné ba Missia na tu vois qui dans l'esprit wana Héritier. Héritier. Voilà, bisonné ce que tu vois qui dans l'esprit wana qui les orchestres héritiers. Ok, ils ont l'orchestre héritier. Ils ont Pontiac qui est héritier Rolongo. À Rolongo. Et puis prière comme il a héritier Longo. Longo venait dans les lois de Siko. Pontiac au moment où ça venir il moukouse. Bon Pontiac Siko à venir ça moukouse mais total à Siko par rapport il y a carrière Namboka. C'est ça on a par rapport à gaz Namboka Pontiac héritier donc héritier il a moins invité ça. Oh bah je me suis dit pour moi wata na palo moi pas biso. Eh ezane bon mano chemer na bo choma kelele wani mer na fola la wani. O même mukolo kesoni na bengani biso suna na lupango peste de répéter au monde et bah tu me souviens on comprend que tes zaki na orchestre héritier te ça na ya Pontiac bah tu vas on songa tellement Pontiac a zoenga déjà le roi mwana bon na sisité pourtant ve wana a making up na yemba bozai pagai Pontiac mama biso za wa na biso za njili habité yo ozon asunjili te fo faza awa wana wapi na bandal na baluba baluba 190 pas mère plus mère pas habitu maman na biso maman habitu to pese mbote ici gazalo na Bruxelles wana nde iska ngasko tongo batu wo mokeki ngasko to tsikeka na Pontiac tozara na Pontiac moi na parler oui moi na parler na komi na mona parler banini na lata pe basket à Pontiac moi didas na gizubana ta sewa na pe banini comprendre donc na komi na mona parler na Pontiac ti Pontiac wata alongoli Pontiac Gucci na biso boss live mon patron alongoli akene mikili ngasko na tikali ngamoko na mère kana parler sko na moni ki na vanda boye banini matema da moto ndula ane yaki ndena kina teste pas vena nkumu chante mampata manda chante papa na Bélange Michel-Ange Archange na Christange na pesi bombote na ma betilu samba donc nena ok kuna kumupa zwinga yi tellement za mwana njili pe mabele ameki mekinga amoni ke ça va pesi nga pe kombo mbala moko les comme que évoluer na grand prêtre nkumu vocal ni au salara pas un coup ça que Pontiac a considéré comme frère kuna naemba ka na sala test na nzembo ya Jojo Ngonda ya Wenge ya mobali na linga Jojo Ngonda imene oyangenga kalokola moi ya nzanga aningisa bingumba sambo ya basi kitoko Nzambe papa Nzambe papa bonio sali boye Yokumbelinga bolingo mosika na Bordeaux Ponga na tikali maboko polele maina miso lokola mvula ya pokwa mama ya Paris Banzele ya Bruxelles Botunelanga Jojo Ngonda Nani akoko solenga pinjoli ekoka ukate Awaya kabolangai na bande komanga na bazuana yo migenyema Ovan naima babiloko papa esaligi a Pontiac habité aux la gamme wemba bien banini tout ça après bani ko encadrer nga titi ne komaki alongone to tikana nkumu mampata pa betanga je suis naimba na nzembo ya Socrate patience na mokili Socrate womo
epesaka bozwi na la vie ya moto makasi na ngai ya mwana mobali lelo efuti bomengo omoye kuna na embaka ya manda azali ne mwana nzambi tate yawe sunga papa Bélanger na archange akende liboso ata bajalu balobi belobi na bango ekosimba te di avoka yawe sunga ye Nathalie Guatolando batibuk extrême bato be ba tenga na sa avoka lo danger danger mwana ouais tango clip comme pembeni de Gucci pe a lobby que non atiki lettre ni à démission que faut ça la nzela na ye nga peska za gitongo na yo donc na yo ka ngote mais mère mutabenganga mabitu ndabenganga merci ma maman tala lelo yo na ebisa yo na pona ni migenye na Paris mais maman ebisa nga de makambo ya bitu ebisa nga déjà que ozap po ya ganga afo miembe ozap bia bitu na njila zo transport rapide ya na bandal nina kina bandal abiki yo bitiki na minute déjà mambo za roinda apesanga la transport bo je crois ba sero des arabes 70 francs pour moi kala ya rolongola ka wana kokota de abenga vena biso constat bas constat ye na bi constat da mimanga itina la résidence donc on a plein migenye mama bo le cap libanda na biso plus de 500 personnes ya ba chanteur na katiku koloba te ba tsali milongo migenye ma siko mutu ana ya kotinga sundoli nenga na kata lupango asundoli nga siko yo mo potana nengo sa test yo mo potana nengo sa mambutu mère pe atikali déjà kuna na bandal na palais donc na biara vers moi na mobali na telemi na kotika na mulongo batutu nezaki batutu basa na sa pe na test ko to teke yo na emba teke o moi na palais o ni nuna rien na botana pe na na ba voiture ezaki wala nga pe na ya na presta ti wata sali sélection il y a 20 personnes 20 chanteurs sali sélection 20 chanteurs wana so ezo 5 to l'équipe est belle normalement photos à 10 comprends yo oyembaka ni po wata sélectionner voilà c'est wana na embaka welelika in aokei mobembo otikinga na ndako na yebi okozonga mosala na yo ezali lokola touriste lelo yo na kini lobi pe na mpoto okokende motema moko beteke shushu ya bolingo azali se kozelanga na kozanga lukina yo kansangwa mabe ebebisa ntima na koma malere wili bolingo soki bakotiaka na poste na tindela yo na mosike pa yo zali oyibake na motema nanga ekoma nangwa Mertine pototikali na mosika wili kuna epai yo zali nazobanga nokina ya kozanga yo ponga nalingaka tobotata mwana oyo azala sinoni ya bolingwanga na yo mbona wana emba biloko oyebike quand on a salé dans nos tanga na yambi grand chanteur parmi ba grand chanteur yambo comme biso sans trop migénie to t'écoute vite parce que na yobika na ripe na sofa yamba yo danger to sauter étape moi to na étape matanga ndiko na biso gigola amne pe na kimia waza frère pe ndiko na biso ma quoi ba goloa tout donc ils aura battu courage na bango et puis courage na pas de référer gola mais pas de référer gola ouais ndiko na ngai to vani troupé pas vena biso edi makutima na pesi mbote auberge donc to vani na Bercy mwana na Shikito Makinu to vana na Guy ponga azaki na venue wana quoi bon ba flat mais nga azaki chibiso na venue wana donc de temps en temps na bando ya wana to vanda to travailler ba nini gigola ya c'est que ça fort donc en tout cas ça n'a pas si fort ko ka sangwa to zaki na parler na vena nga te difoka donc en tout cas to vanda pe na kimia de 1 minute de silence ya parler pe na to vanda ki biso to mutazolo baté tiers mot to regretter ka quoi tala kaka gigola donc ils aura batutu
danger la team wata mobimba toza de cœur na ba gaulois ba spiritas tout toza pena donc tozo kabula pena mawa quoi na vena biso cheta quoi faire rigoler les padres donc ezanzela biso tout hein paka donc ouais to komisara yemo mokeli quoi oya la chef attend Miembe outi Tchango Tchango tu as un grand chanteur mais mingité baza vraiment mitu ya train ya musique ambo qu'on a biso nga pas tangé za wana voilà pas tangé za wana parce que lelo à part yo ba mirage bazali ba mirage ba vena biso ba Célésino ba vena biso ba Célésino ba Manda chante voilà surtout en apparaît à peine à poto ba ya pe belé ba tikala ba carré sila parce que ba comprenait te on irait bango baza lelo oza jeune o lelo Tchango de toza boy to le kana na télé plus qui ça c'est la biso na ba province ba Hollande biso to le kapé na centrale télévision donc Tchango eta la yo lelo biso to mo tchila yo motema bino bozaka ba grand chanteur ba misa Tchango mais bosuka kana bosuka kaka na place mo mona ba olimwa ba réseau za ramona biso kima na poto atikala ni na poto po aso tikala kayua voilà okobenda singa ya passe en fait Tchango za munene za bato belé ya lokwa mboka toze belé to na babité belé po to yeba non nombre te to être belé tala ka benga biso Tchango voilà totela yo pena yo lelo faut comme ba lobby ya héritier voilà héritier po comme héritier aza sikoyo kima na poto te so ka kima na poto mais to benda ne singa voilà mais to boka ni carton voilà mais à comprendre que ça chanteur pourquoi pas qu'on s'appelle carré à mimi olilo un jour peut on a posé yo pour mima batu na poto voilà mais taper Zénith Miembe na orchestre na promesse ni au presse ba congolais na monde entier ba fanatique ya ba spiritas et puis là-bas na Tchango ba pêcher confiance dans mon thème au mima biso bon migeni ma elonga rolo ba yo solo bien wa que surtout nga yo momi pesi olodon mamona loba yo lobi donc ça dit quoi yo mozo tuna na bando benda na bande chafo na bando sala boy ngana zana araboy na zana makamba boy bon balanda kaka exemple ya malamu wa mabe ba cham panzi donc biso tozi grâce lelo tozana ba vemo o bazo pesa biso idéologie comprendre peut-être bato wa salaka berer wana mso bazakina bato yako conseiller bango te to bazaki e banda ko mona musika te quoi comprendre donc migenie ma biso eza musala yo mu to lo bana début que eza musande meminga yo comprendre da ozo la kusaki à part o ya minene lisweko ya koleka oyo ko mema na poto comprendre donc kita yo mo za na vision yeba mambozo sala pe zala na bato pe ba obwakela au moins mungongo na litoi ko ebisaka yo ke aozo kende talaka sima aozo kende yebaka siko zo kende comprendre migenyema donc ngelo na olobaka na banjilwa na bana to Tchango bayebi nga na zaka na bango bayebi ndenga na vraiment bayebi idéologie nga na zaka nango donc na ndimite ki négativité wana okima na poto ekota na kata ya jiwa na biso zaka nango poto wana mama na kombala mabele wana comprendre yimo utolo bakete oza mwana oyo to tikali na e wazo défendre comprendre cause ya mamu na biso ko yebi nde biso to fonctionner kuna ko isa bendele wana talaka na ba vena ngebele o ba respecta boss nanga ba respecta boulot na ngai donc so na sali bongisa ki donc ba bae boulot na nga ba baenga moko on ba bae carrière na nga parce que vie na ngai suka migenyema na rasu awawa na ndo sala ba boulot makasi ba nini gorge na ngai zali talent na ngai inspiration na ngai zali migenyema et puis talaka na zara bankale na zara ba Jiva Simba nazara ba Teddy Foka garçon référence nazara ba Valangindu donc bon nazara na ba Seruti Tomo espoir njili Seruti Tomo espoir ba venanga yi ba Ladi Miembe idéologiste global au monde donc en tout cas lisanga ba ve wana donc na ko perdre te
moni donc lisanga bave wana jamais on a bave na bevana ngindu beriki vis donc là tout ça pena la bave bo OK ba petit ko meka ko tout na idéologie walo ba ko sa to ba ko chone rere bo bo te po ba artiste belé ba kota kana berere ba ta poto mabe non donc on a lobby donc un mususu ayoka kité un mususu alulaki un mususu enviaki ba nyomoni bon mais on a limité que babilo ko na biso za on a mutu ataka na zaka na boss live héritier Gucci donc ça complexe mutu idéologie donc biso to landa rende exemple na ye des milieux mutu lo baso akima na poto mais les lois o azawata te malgré mon amtasa étoile na ye mon mutu abota mukolo na ye tout ça mais to lo gato landa ata bola malamu mutu asali po yope OK na schéma malamu quoi. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Donc nga déjà naza fier pour leader na nga trasaki de nzela mo ya malamu obiso be tozolanda tozoleka nzela ngo de mwana oyo akokanisa mabe to mwana akolula mwana akoenvier abongi nzela te père biso to continuer toujours na boss life toza toujours na chemin de la gloire quoi. Voilà. Bana ya Saint-Étienne ba otala biso bana masina baza kuna ebele kala te toza kuna bana Saint-Étienne chango peza kuna ebele tozoya wana donc tozoya vraiment quoi tozoya vraiment Saint-Étienne bana pe ya Suisse Switzerland venanga Simo Gomes Bamba tozoya kuna loma 3 ans donc venanga pa ba otika ngai te garçon référence au foutane billet to ko tane te Switzerland pour amona on peut moi kala corps les trop donc to bita ta ma tour loazo zo moi repos donc to zawana Saint-Étienne donc ba zole la ma be kuna mi gagner ma na Saint-Étienne banjilua banani donc vena biso apparaît mozaka baza kuna donc en tout cas tozoya donc toza pena monda mbu quoi. Voilà. La team wata au 3e fois baya France, baya Europe, mais tu on a na liste pour nous côté tezaki négligence to tanane ko qualité. Ah bon. Eza na rolo ba conception ya emo président, ya emo leader et alors équipe donc sous ata ligue était bon. Non on a confié dans une équipe au moins. Donc mais ce qui kokosomo boye et salami hein na rozo pe sous moto yo pe ai po eza nyoso les na calcul donc tout monde le na va no boye c'est que ça na calcul ya boss life
comprendre mais moto mosusu ayebi te akokanisa lwaki naza négligé to mosusu ayebi te akokanisa lwaki atyangaka te omoni mosusu alinganga te omoni po kozala mpe leader lowa balider na biso bongo eza ntiaka ver par tozalaka ebele otaka tous les chanteurs mpo bachanteur ya mabe baza te na orchestre wana so bachanteur ya mabe bazalaki mais wata na lito ya wata kozwa chanteur ya mabe te comprendre donc toza wana toza nombreux donc okoki kokabwana te ke bato tututuka malamo toke donc ye moko ataki père ayebeke mwa lipo na kokabolela mwana oyo boye mwana oyo akozwa oyo ndambo boye preuve ane mo te calcule eke juste na se retrouve lelongo wana tovai no na plateau comprendre donc ezalaki likambo ata nde yo moko ti koloba soki nazalaki motema moto na biyoka yoka mokili na bilobaloba ya babato na baconseil ezanga ntina me ya mosusu boye tovai no boye te ozomona bando kotala team ti sikoyo voilà donc voilà yango wana na biso ezaki naza na vision moko oyo na biso na bandenge oyo depuis nchiki ta vision na elaka wana tasiko ntango oyo okokisama vision na kotela pa pontiaki tasiko air ezokokisama comprendre studio oyo wana nga na kotelaka wala po so alakisi o photo wana azalaka moke air ya studio wana moke pena comprendre nakoli pena na idéologie oyo nakoli na esprit oyo omona yango moni moyo mpona kima na net na bamikili boye eza pasi mpona zanga bave nanga babienvenu façon maître procédure na bakino asa babike miembeke epota une semaine ozonga eya possible bamaître Christian Ankara badynamique maître Paul Djunga batete nda ile mwana ya ma Rachel Futa barik Fourilie wana omoni batrésor simbi donc naza mutu neti koya poto boye na ndenge mpena ya Congo dia ntotila nde tolobala njili na koperde mikili te ompane prêtre dans la repère de bikilité quoi. Vous en avez combien de vocaux na kati carrière non na kati la team Wata? Bon, combien de vocaux na carrière na vraiment na zano na début na carrière na pena non na beti ba vocaux ebelete. Mais na carrière na zana vocaux vocal na des vocaux na beti pa ya manda chante pour manda na beti des vocaux. Na beta pe susu elo mo boy bandi na lelo te. Na nzemu ka wana. Na beta ngo kote. Nabeta elongo pamanda kosilisa pelokumu na ngai te papa ye oyo ezosala yo ezali se ekwiti ya bomengo yebisa bato bayebake olangwe na yo mosolo tango moto ekozonga okozongela ndako na yo liduswa litoyi atekomi monene boucle d'oreille babwakaka te keba ya Alemaza on est alors net deuxième vocal na on a bêta na carrière pour premier vocal na on a bêta na mamba ya musique congolaise eza pas mal de chante na Socrate deuxième bandi na leloté troisième na bêti na affection bolingo nanga oyo ya sachet bolingo nanga oyo ya sika tendai pape mushoro boina yo zolola ndino motoki miyoyo esilite pangusanga zolo te divoka soki nazoyemba botika ngai bolingwa guchi eza nzoloko cicatrice esilaka te miyemba lela yo paperitia na bote wana yaloka troisième vocal nanga oyo na beta na carrière quatrième vocal na beta kananga netali banki zambeziki na moto na kima wapi ebata yakana lumbango ulungulanga na pasi nazomona ngaye manzeku naleli miembe njilwa naleli vie comme na biche kolelele kima na miswe kauki tindelanga réserve ya pinjolingo yao Lucien te vivre seul na kokokati Lucien na ebaki te masango yo kombo amu elangwisaki kobisaka moto zobavoka natikali sulara bolingo na yo brekene bayaka ebata yo wana quatrième bord na zwa na carrière na quatrième vocal na yango wana
Vraiment miyembe fazonga na car. Oyebi pena bato chango soki miyembe zongi na car te seke chango ngo bato. Mais na gombe pe na salagi pe diomo wana pe bato balinga ngo na sala ngo. Sala ngo. Ah miyembe. Na gombe na bete. Hata oza mukolo deja age pusani liboso moto zolinga il faut ka kokoma bébé po amema yo pe abondela yo kayo bébé. Masanga Cédric Mbungu akoti Gelor Kanga Yannick Makangila japonais Ben Ngombo na esusu ata oza patron otunda na yo bambongo liboso moto linga il faut ka kokoma mandian po senga ye apesa yo amu mige apesa yo bolingo donc carrière na mama na sali ya mwana ba vena biso ya changu ba ser na biso ya changu ba master na biso ya changu bo salisa biso bo sunga biso master o fazonga na car na ninga mabete bilamba zonga na ebele parce que njile ko ya raté njile to rozanga fufu me pièce la rana palais la pièce to pesa mais fazonga na yeloko et puis eloko ba kasi to s'organiser ba vena biso bo bengana voilà ba vena biso nyonso ya njile bo bengana ba vena biso ya peto kongo masina kingasani bo bengana na bo s'organiser fazonga ne lo moins bien. Voilà. Et ça la bien année ça c'est on a réponse à Changu. Ouais. Après ça numéro na parent polo zio gimi genima. Téléphone sur na carte. Jani sengwa mais mon ami Rabi Santini il pas pesa que mbote Rabini Santini. Omoni c'est le no gagner bateau na Changu chapois. Voilà, même Périché. Voilà. Na ba maison mais une grande partie bateau ba chapois. Voilà. So yo sur biso. Yo na biso. Numéro nyo c'est la poto. Ba ve ba otala ba benga yo moko. Moi sans bombara qui sanga. Voilà quoi qui sanga la migenyema donc. Tout azana posa ko contacter nga migenyema aika chez yo. Aika chez yo po yebi biso ndeke na batenso to comme na oboya ko pesa numéro boyo ebiga. Eza moi professionnalité quoi hein. Soit yo na migenyema partir na yo quoi. Na noko. Différence tinya ba studio sala na Congo na Afrique pour vocal nous sala sala na Congo ba studio kin. Voilà. Si kono to so no boboye ko enregistrer album na Europe. Voilà. Pour la première fois il na studio ça dit mundele muto mixer aussi. Na ebisa yo migenyema na ebisa yo donc poto a migenyema. Na embala na ba studio mais na nenga faute ba studio pe to imba kuna toza moi level mais marcade on a bana oyo ka marcade studio marcade ba wimba ba emba nazo ebisa yo mundele wana oya ko de ko zabela ka budelo nazo ebisa yo pour être niveau reto amna lo ba artiste na biso ba bon bato pe bazana moi baza moye ba koki pe ko ya wana pe ba sentir niveau ya qualité quoi pour niveau ya retour na son migenyema tika laisse tomber père donc na mon senti pena que na pesi richo watanabe mon boss raison tina to yako travailler na mikili pour na senti pena ba différence à matos ba différence ya travail donc en tout cas merci beaucoup donc na boss life on a eloko salinga quoi donc tika linga na vie quoi tika linga na vie donc na limité donc ba studio soit miki na okota po na nomona ke na komi na mo dissonance ne champion voilà lobara donc bisayo donc en tout cas merci beaucoup merci pe ingénieur autour travailler ne wana eza pe na studio ya munene na mambo to ça mais ba pas ba vocal ba nzembo déjà bon ça reza jour aux opportunités ne to chanzembo pas plein déjà yo mo ko marape. Mais oui, on est parmi les locaux, on a longolé là en collège pour nga zagi to ba servir ba tamula ba salo mona nga olena tanga ne ba ninga ba concentrer ba cours au moins nzo nga na koma na champ. On voit. Donc on est go zanga te pour musa na biso timegenyema. Ezala kana ngo donc pour de temps en temps moi tu na vandi bo inspiration ya ka ozo koma tout ça donc ba chance ça quoi pour ça musa na biso ozanga nzembo te. Voilà. Mais il rappelle nati.
danger na ebisa to na boss live un jour eko bimaka. Voilà, merci de bandeko tout ba la biso to sarabino coach Day Miller aza moko na biso na kati ya chango o aza ko telemila ba mauvaise art news sur na kati ya chango. Coach Day Miller aza moko na biso bukanga kombo bukanga na photo, c'est très très important pour na ba mebele. Donc coach Day Miller moko na biso to yambe kala mingi na tono pour apesa biso ba vection makambo to lekana kina kenda ikuna pour na ko landela makambo mo za ikoto baki nkolo kutsona. Donc tanga roya to mekode coach kile makambo bebele. Merci Nabino, merci na Socrate Mubengai, jonqueur de la République. Socrate Mubengai, jonqueur de la République. Tu peux si grand merci pour la Fox. Socrate Mubengai et jonqueur de la République. Merci. Merci na Poison Kassere ka champion. Merci na Choisi Matata. Merci na yo en Céleste. Merci na Poison Kassere ka champion. Merci na Kelvis Nkoy, Grand Lion Vinangai. Merci beaucoup Kelvis Nkoy. Merci na Chancel Mbemba de Midi Nzambe à Ballon. Merci na yo, merci na Junior Bongongo, Union Européenne, il y a Union, merci na yo. Ouais, Junior Bongongo, Union Européenne. Na PCV Mbote na Massa na Sacré Goga et tout ça. Junior Bongongo tout ça na Grèce mais à Paris on a habité ce qui né. Trésor Bombo P, Mbote donc Mike Lovalova, roi d'esprit. Roi d'esprit, Mike Lovalova, vous saluez, vivez dans la Sodio. Donc, en tout cas, merci beaucoup à Aris Dingambote. Donc, moi, belé, quoi, Talaraka. Donc, mon Dieu, on dit, na Nenganjil, ouais, na banda, ouais, na te dis, faut que garçon référence, mon pena mère Brecken, bayaka, pena la néga idéologie, moi, ben Gilles Valsimba, Star Angeli, Magraza, à London, mais. Moi ba tsansa moi ba contrôle ba nini yaza kuna na tanya mukoko. Donc en tout cas j'ai zappé les quoi hein venant evala ngindu mageno na moniote parents polosi donc ma migeni malobi donc boya pena kwa po njili niveau zo zeranga kuna boya ko bo bisa kula la foso na libende ubela we bisa o so on a be Vantumba ba Jimichi manga ya Vantumba ya Vantumba to organiser ba vina biso bangona ya chango do foso ka bana ipolo ego sala bien Jimichi manga baza na be Vantumba donc ba vina biso Michel Ochudi voilà chemin de la gloire ya ngoyo donc ba tutu so zuga migenyema mbalamonga mobimba donc zuga migenyema mbalamonga mendebo kende Suisse Jean-Claude Mabanzo mbongo contre mbongo bon vieux Jean-Claude Mabanzo Africa Center mbongo contre mbongo patron zabina na mbongo ba Simo Gomes bamba bana bela ya ko jeki longa na pesi no mbote masana ngai gili te pupa po boro etala ma fort so so mutayo gani atela bisayo so la vérité somme trop donc vinaigre toi là donc somme trop tu peux si Kelly Tsumumbote Ojeps de Paris Michel Ochudi une fois de plus tu peux si venanga Kolombo tumba pièce c'est la pièce merci Kolutu merci na roi Bilamba na rati Angola merci bandeko tout baza connecté peut brancher na émission na biso neni évolution libération et salion neni obi ko poto mo lupemba poto amasa mususu za la pena donc maître na c donc na biso so ngo bimara wesh ba mbo banini o tina oui bino poto tambola na ba vena yo ndoza bo robeta pe tour bela aller et bon al pepele calme et ça on une pression par rapport à la libération artiste tiki bino héritier pour vivre na poto bo tambola ne bolingi pression. Voilà, ils ont rendu boy, ça linga bien, ça linga bien. Et voilà, ils ont bon, ils ont péqué azota la péqué, hein? Bateau nazana bango baza ba responsable et puis ba koli déjà one baza mutu na mutu et puis ko gérer vie na ye nga ko cha mutu mala leste o amoniki alingi bon moina alingi musala na ye akozana nga to travail o amoniki azana alembine carrière alembine vie alinga changer neige akomane mutu ne lobi ko benda singa ye kaka ngata na kangie na kangi na kanga ete donc ye moza maître ya vina ye donc conscience na yo ça là est-ce que lingi vina yo to lingi vina yo est-ce que lingi musala na yo to lingi musala na yo te
pour talaka ba boss live comme mutu poto talaka combien de fois au 40e fois même ba tout poto 3e fois non. donc ozomona donc aza moi comme d'une expérience de go même ba tout poto ozomona donc aza mo ta obanga potano kanga mino pona poto rien tal prévenir famille sili toto yana Deborah amuta sukatika la mwana sukatika la to yana donc famille sili donc mutatika likuna donc banda kukaka yango moko donc biso tout ozawa na bana misala tozawa ozomona donc wa okime richo atana belelo bonet na ba poto boya ba pona na mona za inconscient mona et puis vous avez un problème ouais ba famille pe ba holandela e po ba famille pe ba holandela o banda no bien boy suka na pe boy e komiga gina ka poto na le ka boy ba biso ko tozaka na leader na biso poto zaka vision mo na e comprendre biso mo te mam to sala pescato okende waza na vision na tsa pescato okende ti chemin de la gloire te donc c'est que mo zana biso zate c'est qu'on oui mo en to bando sanzigi lo mo zo déranger ki nakima donc biso to za bano to makile richo watana beto za pena donc donc ba watana benino on prend donc yo bis na chemin de la gloire banzela otiki banzela na mo chemin de la gloire banzela ça il tout changer sous banzela te pata au changer mais ça bon on a rose stationné te na monotone ouais comprendre ba ligne so ebimi au chemin de la gloire mais moi na panza boza te po mon kilé comment on bebele nazo ibisa ya koma ya biso ni non siko bato ba reprocher olinga TV moi troté bon isa ba kaya ba bon chanteur rebelle mais ils a beaucoup plus télé té émission té mais ba ça ba raison ils a yoté parce que ba chanteur rebelle na yebi na vie nanga ba fronta mingi télé té na kotanga neti masa na Junior Boto quoi ayemba pas fali grand chanteur mais Junior Boto quoi Boto pas fali. Oui, bien été. Rien. Bien été. Orsi. Na bien été na yo ki kombo yo tangeni nga kombo. Na ndinga mabete na ndenge te ko na un problème na eto na ki polémique boy pour neti pas fait wana na bi pe batu musu bazarana comme musu ndeti naimba type mwemba naimba vukano za nene naimba pe komoni pe na bien te naimba Molingo ezalaka lelo yemba bien fort alele fort mais là ba pena komone pe bien penate mais Junior est bien été il pena na bi komone te na pena komone te na victime ba bon chanteur net banane oyo yebi parfois ba bon chanteur le quoi yo za tinga de ngana yo kaka masa wana pona yo ye kam ta bon pona oui pona nga o vocal CP sanga yango wana o CP sanga santé azo panza pena satike ai na mote mananga ona melo kote me ala mawa mo bona lele fort la défater ça la fuka bébé comme on est pe nga pena na mote mais ada bon aima bien fort. Mais tu peux reprocher au TV mingi te ba réseaux ani. Bon, mon indeti we mi genye mana imangwa poto sola po nazana kata makambwa. Na ya na mboka na yo pe na préparer album ou eza chemin de la gloire donc utilité ngwana ya ko sola makambo yo eza utile we ça pour na ko ya te bona beta ba bazar na ndo sola mamu boeka pona ka bato pour ka batala ngai. Bon. Donc ce monde na eboué pour et 5 fois na ya ba venanga ba mina te petit faut qui n'est par rapport à visibilité aux gens à Paris mi gagner maza na landa maratro comme on a opé oui aux a pour misupe ba rondi maté te ba ko sa biso amimbe ba ozo ba imaginer kana Kenya ba sala ra moi ba mixage montage voilà et on me dit oui je suis à Paris nazana mi gagner matala biso yo na sola vérité donc ezaki na ye pona esengi ke fona na oya atende tout monde ba musu comme ça mamba oya te fo on dit comme ka place mo boya o sa comédie to place mo ya ka ko luka base
to ya place moi ya ka ki ba mona yo comprendre donc biso to yebwe pour tout album na so chemin de la gloire na veiller pe batou na la musabongo ki oui ezosenga oza posa libanga foya omoni esenga ouais moi je wana pour balusa moi je moko boye quoi na musala na nga pe na mamuna yo sala na poto mais na oya tika bo na ebwe banini pour kana bana moninga na ya na poto ngayo na poto ngai omona mike nyima donc c'est ça ka excès wana ya ko le karalega la bon ya omona muta omobunga omuzamba bakoloba amuwe moni amukiwe kumi omona Imouru to ebu yamba batu donc. Mais siko nabi boy. Musicien senga ndeni. Moni yo lelo awa na osenga okute mo pesa nga batia. Yembi don. Otambola na on est na sala na annonce na début donc. O pesa nga batia. Voilà. O pesa na batu batia donc. Ah mais na embeli bankale te po bankale balingandi na l'équipe fona be tableau pe misusu na zonk sa wa. Kala na yo bona guye monsieur poser monsieur idée. Kinshasa mobimba na lembi kosilisa na koyebisa baboti pe bandeko bakangi mato yere pona ngai kuleleleki wampo balinga tabwa zanga bolingo pe yo tanda nyonso nakopesa mama aotikinga nazali capable ya komibebisa tika na mona mama nasuki lelo yo napusa ba juste na basi bandeko tika na mona mama lelo na melirite kasi nakoyoka moto eko baluka nasengi na nzambe nalangwela muluwe bomema ngai na nganga voilà ya tabou donc ça va trop ça musicien d'abisa voilà mimbo la carrière voilà venir alinga pelo mon pe avait na sokes bokoyoka nsango mbokani nsango ya lelo mobali ayezoba o nalali te butu ya lelo ayezoba aye juste mpo na bolingo mama amu ya bana yo votaki wapi ye lelo okomi kotindelanga maloba ya bolingo mozananga mfumu malenga c'est trop tard ponanga oye juste oye zoba oye juste nsima bolingo te die voka nakoya mokolo ya samedi ona pokwa nakoya kokonsole yo kasi lisumu mponanga nazonga libala yokosinga ngo yokosinga ngayoyo nakoma kokatisa bibale sambo ngayoyo nakoma kokatisa bisobe sambo bangomba sambo likolo ya mwana mobali oyo atelemi na lisibeli nani ayoka ebelelama richesse nanga moko mobali abaleli mwasi mosusu Danger, Migueniema. Bravo. Ouais. C'est que, tu as biso sepeli belia. Tu as pris Kelvis Senko, Ibalanda biso choisi matata. Kelvis Senko, choisi matata le maître. Le maître choisi matata. Choisi matata Kelvis Senko, poison kasereka. Kasereka. Na ba vocal au beta akutsa bakomba ba viwana. Bakosa bisa. Ona seconde disha bozio sali marambe. Mukare kop mama Kelvis nanga nkoyoyo. Mukare kop mama choisi matata oh le maître oh mama. Mukare kop mama poison kasereka oh bana jobure oh. Voilà, les livres nanga coach Nono Lubanza dio donc on a Stéphane Mabila Crystal Bar de moi bazaka simana
vena biso Poison Kasereka champion. Poison champion. Il y a quelques jours aux années na Paris. Donc avant que tu faut que tu en avais Poison Kasereka. La pression bango pena officiel. Et puis na vocal ningo kota na ko hésiter te kotisa Kelvis Nkoyi. Kotisa Poison Kasereka. Choisi matata donc deux fois tu sais. Bango bango ba ça sera jeunesse, ba sunga bato. Ba sunga nga so moni ndeko no stable boy bango. Ba chancel mbemba de midi. Nzambe ya ballon yolali nanani ngawa yo mawa na ba insomni mawa umba na shaku yozatali yanzi nakaja motema hato salimo kusa olongwa facilement ah Gucci oui bizarre pour être chemin de la gloire zo ma b c'est au chemin de la gloire faut longola ba biloko donc ils a travaillé siko faut pas boire kayo faut boire bato invité na ninga pas poto osko o na ninga nord et codité fara siko bato faut ba bima faut boire bato to c'est na wata pena donc apeso ba espace voilà espace il faut jouer pena liste bato pe black it ba Kelvis Nkoyi na côté 10 mitou et bisa donc tout wa dans la posara ba solo on t'a pas là yo te prompté minuto la posa libanga obima na chemin de la gloire c'est-à-dire bo benginga de la part master nanga ndeko nanga frère nanga na chabino en contact na même kokutana na artiste mege na posa na kutana na miyembe kutana ya zabazar bana na poto avazonga pena fo ngala ocha fox nanga yo poto la biso mona changu congolais ata kinwa mona bandal polinga kae contacter biso ami museke di ouais toujours la zone la bisabilo donc bocha ipoa donc et na Kelvis Nkoyi voilà venanga Kelvis Nkoyi faut manifester Poison Kasereka champion kulutu faut manifester pour ça la bito changu na mai na biso poa et puis choisi matata Ange Céleste voilà bato na miso te pe so kango wana batati kotaka bato na to explication ba mutu moko peser 10 têtes 20 têtes ba jiba ba général Stomy akafulek Stomy akafulek voilà danger to pe sina mutu na biso maître Dodi Chung. Ah ok, Dodi Chung, maître Cheval, donc Kevin Cheval, maître Boga, Somatro, Mbambote, ah, maître Boga. Mais voilà, bah tu n'as pas besoin de Paris. Voilà, Paris puis tu peux si mon tournanga Nagler Boy Sersi Boy. Ah, Nagler Boy. Nagler Boy Sersi Boy. Voilà, c'est souka na noko. Si go, ebi plaisir. Mais faut tout cabona parce que tu yambo li susu tu yamba yo ba interview tout ça mon bébé tout retenir une émission de passage voilà pour retenir gars réussite il y a chemin de la gloire et puis il y a séance ça va studio toujours ça là puis te promettre bino que boza de suite quoi les albums boy hein l'idée en a force et puis l'idée en a azapena concentré. Il y a satisfaction, il y a public, il y a fanatique quoi. Donc en tout cas pour retenir Karaké, chemin de la gloire arrive bientôt quoi. Voilà, merci na passage na yo, merci na bana monati. On a bato ko remercier bandeko batalu ebele. Voilà, bato bacha ko po bato bayambi yo na France. On a remercié Nzambe à Pessibiso Souffle de Vie. Très important. On a remercié Richo Watanabe, mon boss live. On a remercié Venanga tout au Bagingai. Il n'y a pas rigo. On a remercié Venangai, Teddy Voka, garçon référence. Teddy Voka. Il y a Brecken Bayaka. Brecken Bayaka. Venez Teddy Voka. Gilles Vassimba, Star Angeli. On a remercié. Maître Bienvenu Faso, voilà. Pour se dire, on a remercié Vinangape Valangindu, on a remercié Parent Polo Zimovier, donc on a remercié Vinanga Eric Viss, donc on a remercié Latimo Tamobimba, Stomy Akafulek, Trésor Mbomboka, Junior Bongo, Allegria, voilà, Allegria, Moudia Rosangate, Allegria Makaya, Mounanga, Luanda, donc tous les pas, on a remercié tout, il y a Basala Nzambe, tout, Bachang, Pray. Pasteur Igenzao. Ah, Pasteur Igenzao, pas ça. Voilà quoi. Igenzao, tu peux se monter, Pasteur. Merci Père Nangaï, donc Dikimbala, remercier Maître Blaise Louba,
Donc, Trésor Simbi à Graskel, mon président comme Nabich Ngobila. Donc, en tout cas, Banatangili, Bobo Beloy, merci Bobo, il y a Bobo Beloy. Donc, il va le mouvement. Donc, en tout cas, ma chérie, tu as parlé. Régine Ilunga, maman présidente. Donc, PNAP, si Sumbo, tu es dans Mokonda Spiritas, quoi. Mokonda Spiritas, il y a beaucoup de lignes, quoi. Il y a Mokonda Spiritas, donc, il a PC Mbote. Et c'est ça qu'on a belle masse en anglais pour pas. Donc, tout en Europe, Simon Gomes Bambalom à 3 noms. Donc, en tout cas, il y a mieux na kata par. Et puis, tu Naomi Mayo, au coup na coach Day Miller, l'homme à 13 entreprises, visionnaire, numéro 1 ici. Le on a appelé Rolika Chama. Donc, moi à Paris. Il y a des autres qui ont été donc, il y a des gens qui ont été propre Boyalix. Donc, Rolika Chama, Mundele, les gars, Christelle Kachama, la PC Mote, PSO Skazali, et Rolanda Bissolo bien. Tranquille. Donc, en tout cas, merci vraiment Paris. Donc, on a se retrouvé. Non, moi, mais pas Day Miller, coach Day Miller. Merci beaucoup, mon coach Day Miller. Il y a qui donc lobby Rosala. Ici, c'est Chang, c'est Chang, ils ont visionnaire. Voilà, tout pas Château Rouge. Pour Château Rouge, je peux la monnaie Chang, on peut battre Bella Chang, na Gardino, Bas Gardino, Non, non, mon IVT. Ah, il y a Kina. Il y a Cyril Ekina. Il y a Kina. Na mon nom tout à l'heure, tout benga. Kina. Ozonga bien t'inquiète, ozonga bien. Merci le bandego tout balandi biso, to kutani bilomba la sima, so yinza mazongi, te restez connectés, restez branchés, ceux qui sont les arrivent bien, na ils mangent, dis merci à Orsi de la République, réalisateur professionnel. Orsi de la République. Il a réalisé mission dans la chancelle Bemba des médias. On a touche, on a don, on a grâce, on a intelligence et sagesse. Merci aussi à Koumassé Photo Shalom. On a pour ça clip, on a pour ça photo shooting, on a pour ça pub professionnel, tout réalisé, pub bien, mariage, vidéo, tout état de vidéo, na qualité, contactez biso pour le mariage, pub anniversaire, na bino. On est là sur la vérité production pour réaliser tout et état de vidéo. Tout le monde est ensemble.